Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'Amar. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'Amar. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kunaga na za kuye biso Kunaga kilema tukiniko Kutala na biso Avide public Kunaga ku kilema tukinde Parce que le long diku Izane fe Parce que le long diku Tuku sepela Nimo coupe Oye bunenga vide public Ebinga kya Bamisi seba comédien Diku kumo Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi. Chez Didier Masuki Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi. Bonjour chers amis internautes, Bambote Nabino, c'est votre émission Avis du public de Didier Masuki, Mobile Amandé Papembe, Avis du public, chaîne de référence. Bambote Nabino, pas une exposée, Bandeko Nangai, Bomesan, Kolanda Biso, Bandeko Leto, et les Solo Mususu, et Kokam Sabino, Kombe Kokam Sabino, Te, Bandeko, tout est le Baboli, Kamoyo, Etali Bongo, artiste, sommes na Komboya, souverain. Premier JB Piana. Souverain premier JB Piana, problème des années, Bandeko Nanga, Boyoka, qui m'a nungu, oyo, te koleka dernièrement, pour la likamotali, entre yé, na, oazaki danseuse na yé, et puis maman mwana na yé, mwana nsuka. Mwana nsuka, ba problème, oh, bazalaki na Bandeko Nanga, zo ba problème, mwana, et sili na nute, nous avons un problème, ils allaient continuer. Vous voyez, qu'il y a un voyage en Afrique, précisément en RDC, tout ça qui moi émission mon Nsuka, Zamuto Ayambi na Nzambe, Ambi Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à comme vous savez la mingi, mon émission tout ça qui ils allaient émission en caractère chrétien. Donc tout soleil comme Nzambe, le truc comme Nzambe, tout soleil comme Makambo Etali Nzambe. Kasi du coup les autres vont dire à Boé. On a tout benga bi papa naza makambo ya kosola na yo soko kosala émission live naza likamba koloba. Bandi ko ngai na bino to yebi likam nini oyo akoloba te. Biga naza makambo koloba, il faut na loba, trop c'est trop na tune trop c'est trop n'habiter papa. Naza pena na bezo kosala live ya manga ko tsanga na live naza na likamba koloba. Ngai na bino to yebite kaka nenga lobia kabila makambo yo esila bien te donc il faut na loba mais ay lobeli biso contenu te nini oyo akoloba na kati bandeko na yango bandeko tokobenga ye toyoka ensemble problème nini oyo mwana nsuka aza nango lisusu po tomonaki makambo ekotaki mbilinga mati likolo okiti mati boye okiti tokoyoka biso nyonso awa lelo tokobenga ye tokoyoka nini alingi koloba président Vital Ebole na peso wa mbote belé na VV pa wat ozali boza kolanda ngai la salutation à ma femme super Anita Lelo toyebi te mwana nsuka koloba na biso nini makambo oyo toza kokende nango wapi makambo oyo ekosuka wapi ye moko abengi biso abenga vidi public abiki naza na besoin pina za makamba koloba tokoyoka ye tozokotisa ye toyoka nini oyo mwana nsuka azalaki nango lisusu ya koloba baproblème na bango oyo biso toyebi ke sesila tapiaki oyo bakoya kopesa ye mais tokozwa mingi te tokomonopolize parole te. Mais avant que tout ça ait, tout le monde spot publicitaire oyo, après de Rubengaye, pour ça déjà prêt à ça aux élebisso, de Rubengaye, mais tout le monde spot publicitaire oyo, après de Rouzon à bon plateau. Tous les
par le boss Didier Masuki au Suksi Bango. Didier Masuki, la mande fois pembe. Ouais, grand pote Didier Masuki, mon producteur. Grand pote Didier Masuki, mon beau frère. Solution eye ndeko ya Kinshasa tuna ngai nini o pona ba problème na bino nyonso oyo etali bongo ba service lokola pneumatique lavage auto pe entretien mituka ezwi bongo solution awa na pine korpa epa ya vie korpa mwana ya poto ya tongo oyo amaîtriser masolo botala bino moko ndenge nini mituka ezali kosokwama avec impact na idéologie bazobeta yango mai partout de façon ke engenga ekoma propre awa ata mutuka na yo epalolamaki couleur elongwe ndimela ngai ke soko nango awa à travers ba produit basalelaka ekozokela couleur na yango ya usine kaka ndenge osombaka yango epa ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bakende kosokola yango na kwe mema yango mbangu awa epa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na banorme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boyoka communication tana de service awa tosaka batete ya mituka balavage ya mituka kosokola chassis moteur baaspirateur na bagravitage donc awa na kini gravitage ezalaka place moko na pine corpa epuis tosala so bapneumatique na système ya mikili tosaka bapine na machine na bademonte pine epuis toboma bapine na bameshe bameshe elingi koloba onatisi ete mbamo tolongisi totie meshe na ndenge système mikili bana poto bayebi biso na maboko te wana bakoda balabala ya biso c'est pas comme ça mais tosaka na bademonte pine bamachine ya pine eza kuna bademonte pine ekodemonte pine ekomonte pine gente kobeba te tosaka na mai mais mélanger avec des produits soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na komini ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki disa na Kinshasa boende zalaka keyo. Merci bandeko langa boti kolanda bongo spot publicitaire oyo. Et avant de tout yamba bongo mwana tuka to pesi bongo encore une fois merci na artiste somne na komo Héritier Watanabe. Bravo à toi Héritier Watanabe pour ta simplicité. Azaki a on a mariage nene utukoleka ya mwana biso leki biso Nicole Mabiala mwana ya avait nos Bogard les euros Mabiala fait toi les na Collonges na ville na France. Les entre deux villes, les entre Anemas et puis Saint-Julien, il y a un katikati, on a plein à craquer. Et félicitations aussi à nos artistes, comédiens au Bazalaki Wana, Hans Luzolo, Caleb Toukebana, José Delon de Sida Bilele, il y avait Juvenal, le chroniqueur Juvenal, il était de la partie, il y avait qui encore, il y avait la Duchesse, Mike la Duchesse, il y avait Grace Mizi. Vraiment, félicitations à Bango Basali, Mamana Ngombi au Sakanate, Basali, Mamana plein au Sakanate. C'est plus ici, tout comme d'habitude. Chers amis, nous avons des artistes vraiment talentueux. Vraiment, félicitations à eux. Il y avait plusieurs musiciens, il y avait beaucoup de monde, aux États-Unis, Paris, Bruxelles, Hollande. Maman Cheval sans tâche. Félicitations à vous, puisque vraiment, au ton d'ici, mon client n'est pas au Sakanate. Alors, simple tarder, Tokobenga Bongo. Tokobenga. Invité la biso, Mwanantsuka. Toyokae.
Bonjour. Bonsoir, ya Didier. Ya Didier. Na mati na poko lelo na live pa na yo. Pona kolakisa mécontentement na nga na za nango envers président Jibé Piana. Ya Didier. Basengaka nga réparation à l'amiable. Po bayebaki ke bazalaki na faute. Maître Ike Eudapoulos asengi ngai na sala vidéo o bino tu bomonaki na sala ki pona ko soigner image ya président JB. Na sala ki yango. Mais na sima makambo wana tu bango basali ndenge nini? Est-ce que président JB Piana asali ndenge oyo ngai na sololaki na ye na bureau ya colonel Mimi? Na sengaka président JB Piana selanga de charge. Décharge à ça ngai. Est-ce que a respecter makamba komena décharge wana? Est-ce que bazong singa ba droit na ngai? Victime ezalaki nani? Ngam na victime? Pona ozara mukuse hein? Bref. Attaque mon nzambe nazwaki ta ko patienter ya okendo komona bango na beti 50 tours kuna na cabinet. Il y a avocat président JB Piana, comme avocat ngo maître Igue Poulousi. Pour na aucune bongisa. Comme simbité. Na 8 ans pe ya kotinda la président JB Piana ye moko ba audio. Ya kotalisa ye. Atake mo na nzambe. Ke to solo ki ngana ndenge nini, makambo ezalaki ndenge nini. E simbi pe pa na ete. Ya ngo moni na ye pa na yo, na matina live pa na yo ya Didier. Nazo senga la président JB Piana avec beaucoup de respect. A soigné ndenge makambo ezalaki na boy koleka directement na émission na ba makambo mikanda na étalé na boy omo na sali nanu pa ya liboso live all président JB Piana aza papa a se respecter a soigner. Pourquoi zo memanga musika? Pourquoi zo sala boy zo tordre nga? Pourquoi naza mwana et pas na naza mwana ya zo sala makambo ndenge mususu ndenge nini? Na boy koleka na émission na étalé na leka na mikanda na loba ndenge makambo elekanaki ndenge basalelaki makambo pourtant mokile koyoka nde basalelaki makambo wana ko étalé na ba preuve makambo tout ya ba carte électeur na ye ya makambo tout na koleka nango muto kote la ozala te yango na sali tout na matana live pa na yo po et comme la présence JB Piana aluka moyen asala ndenge asala na décharge. Asta ndenge to solo ki na ye na bureau colonel Mimi. Akokisa makamba lobaki. Merci à Didier Suki wana. Le boss Didier Masuki au Suksi Bango. Didier Masuki. Bala mande fois pembe. Grand pote Didier Masuki, mon producteur. Grand pote Didier Masuki, mon beau frère. Merci bandi kunangai botu goyoka. Botu goyoka bino moko. Tolo banini bandi kunangai botu kolanda mwana nsuka. Naza étonné. Likamni to koloba Siriango bandeko na koyoka mwana tu nga lobi bodo sentir que azap na kanda tu sentir bela ki azana kanda azaya kotomboka makambo eza ya bango na kabeba ki na réseaux sociaux to kanze ki basi bazo ki ba solution nzoka nanu ba solution esili na sukate likamni ngala koloba JB Piana, c'est un artiste ya munene ya mboka na biso. Aza artiste ya munene ya mboka na biso République démocratique du Congo. Soki makambo esila kiti pour na respect ya artiste na biso vraiment boluka kosilisa makambo oyo po ekosala propreté
ekosala malamu te réseaux sociaux eningana lisusu mpona respect na yo mpona valeur na yo ekosala malamu mingi te soki eza makambo oyo boyokanaki oyoki ndenge alobi wanaki bosinaki bapapier moko boye e borespecte bapapier oyo bosinaki te bamikolo eleki ebele donc bosine bapapier oyo boyokani te ndenge bosinaki bapapier epai ya avocat oyo atangi nkombo wana bomeka na koyeke koluka yango puiske ekozala malamu te ekozala propre te façon azolobaki soki esimbi te ekosenga ke bakarte na yo ebima na bareseau sociaux na baminiature ekozala elengi mingi te bandeko na nga nos artistes il faut toprotégeaka bino il faut tobatela bino donc si ya moyen ndenge bokende kokutana na nkuku bosilisa baproblème wana na nkuku jime pena oza grand homme na ndimi na nga te ke eloko moko ekoderange yo bosilisa makambo boza nango na mwana nzuka elle fille danseuse na yo et en même temps mama na mwana abotela ope mwana o mokili esi eyebi makambo ndenge bimaki makambo ezaka na na nkuku mpe bareseau sociaux nde bimisaki makambo oyo ndenge bosololaki na ye ndenge boyokanaki na ye bolukaka kosilisa yango à l'amiable bosilisa yango à l'amiable ndenge obengaki boke bokutani devant baavocat bokei bosilisi makambo oyo ndenge bosololaki ekosala propre te réseaux sociaux lelo bakongoli bakomi kosala yango na ndenge moko ya kotyola na ndenge moko ya kodenigre bato po bazama nombre de vie non po ekozwa audio oyo atie na youtube na yenga na kodeklare yango ça je dis déjà na kozwa yango na kodeklare yango na n'importe quelle plateforme bozwa audio oyo ndenge tosoli na ye po bato ya youtube bazaka bakati bati ateke na tiktok na kodeklare na facebook na youtube ça je dis déjà po nga ntango bato badeklaraka chaîne na nga ki balingaka chaîne oyo bekangama nazalaki trop gentil maintenant totie oyo kozwa audio oyo na kodeklare yango donc boluka ye kaka bosolola président JB Piana aux artistes monene ya mboka na biso tokolinga jamais makambo ndenge lekele liboso deuxième fois eya kose répéter lisusu bato oyo bakroni foite na bakroni mama baprofite lisusu bakoma kofinga yo bana ba n'importe quoi na Congo doit sur besoin makambo te na réseaux sociaux ngana sola kana mwana ntuka ça c'est vrai na sola kina heka benga kina za betena sola mais na yeba te sola makambo mais na benga tout après na apaiser esprit pour eza te kina ba tout n'importe quelle chaîne wa benga bo akina lo bali tout et ça bien te ba to ta ba uzongale ba ke usela ba émission de moya ba bepo et dénigrer donc Luka mwana bosolola okokisa oyo ndenge boyokanaki po bosilana libela botikala kalme botikala kalme po eza valeur na yo mutu ezosala malamu te eza valeur na yo mutu ezosala malamu te lelo bemission na biso lelo bekolo ebele koma kotala yango bekolo ebele bakoma koloba lingala congolais aza na ye mutu akitaka valeur ya moninga na ye congolais bakovana mu dekolo mususu azo expliquer pendant mu dekolo mususu na lingala azo expliquer na français bon mu tala yeba makambo ndenge ezoleka donc ekiri ya président JB Piana ou famille ou ba proche boyoki ndenge mwana nsuka lobi sa façon de parler la kisika zapena na kanda quand tu as une information le côté dans la vie du public tu as une information le côté donc dans la valeur na yo bosilana na yebelo nité o boyokana ki sila kité to ebité mais bengaye boluka solution boke ba vocal esika bokenaki boyokana bosilisa makambo na bino ekozala malamu mingi bandeko nanga BCBG ekozala malamu na conseil pe na pesi na yo ndeko na ngai mwana nsuka nengo leki na vie publique lelo esili kaka bongo po to pesa sous fait verte na bato le ba message ba n'importe quoi et que de gauche à droite comme ça kita non yo moko yebi kamni na ngo ozala mo ya kati oyo esila kite message ko koma président JB Piana koyoka yango ba fanatique de ba koyoka
famille koyoka bandeko bakoyoka eza pona valeur ya artiste na biso. C'est dommage que ma kamozaki a vie privée et puis mis les réseaux sociaux comme un poisson. Ma été sopani. Mais les kamutu ba arrange kayango. Salela parole na yongo lobaki. Salela nebo sine ki na mona tsuka. C'est une petite fille. C'est une petite fille. Bien qu'elle comme une maman, mais elle est encore trop jeune. J'étais avec elle dans cette émission na yena vana mona tsuka boy. Trop jeune. Bosala nebo sisa ki masolo na bino. Et vous avez mal à mon mingi. Merci beaucoup, chers amis internautes. C'était juste ça. Et ça, on est comme ça, nous avons belité. Tu yaki ga tous tu yamba monansuka. Tu yoka nini oyo azaki lango besoin ya koloba. Makamu oyo bande kunanga ba musicien congolais. Soki kamozu muninga musicien moko bose karate. Po bele boza na kati makambo na kati. Tout ça va t'amiler au beto. Et bien tout ça va t'amiler au tout amis na bino to yebi bose bele boza na kati makambo oyo na kati. Entre vous boko ga kososola bozwaka mayele bozwaka mayele tango zakila mutu boye bozosola boye lingo salela yango ko lelo réseaux sociaux bat bakoma ko régler ba compte na réseaux sociaux tango makamute bale ko sama na nkuku personne ne savait mais le kola badine mne boyokana ke simbite e ko pesa ke makambu e ko bima na réseaux sociaux. Les restes de musiciens eux boza Rolanda biso ya conseil to pesa bino. Et ça conseil to pesa bino tout ça la besoin na bino, tout ça la besoin valeur na bino. Tango que ça makambu na nkuku, bo sili ça va proposition na bino pe na nkuku. Bo sili ça va promesse na bino pe na nkuku. Comme ça makambu za la te ou tika tranquille ou na tika tranquille. Qui ba aussi ça valeur na bino ba réseaux sociaux boye ba mtso ba ko manquer bino te ba ko ma ko profiter ko manquer bino na réseaux sociaux et ça mala mingité et puis pour la valeur na biso ba congolais et tout ça peut mala mingité et tout ça la mala mingité pour la musicien. Il y a des choses qui nous sous sur l'état de l'Inde dans makambo bien. Il y aura beaucoup de musiciens au foyer beta baboloko. Ça c'est vrai. Sur l'état de l'Inde dans makambo bien, ba musiciens belé na kini on na Congo. Ba ça ba trompeta baboloko. Botala ba valeur na bino. Bo pesa ba valeur na bana na bino ba koli. Bo pesa ba valeur na basi na bino ndako, na ba famille na bino, na ba famille musicale. Ba pasteur même chose. Donc un ami qui me ça ba pasteur même chose. Ba pasteur nous sauté. Ba on nous sauté, mais plusieurs de pasteurs même chose la Kinshasa, makambo a boy. Et tout ça la élingité. On n'est pas ici pour vous insulter, pour vous injurer, non. Ben j'irai ça awate. C'est pour vous donner un conseil. Toute la valeur vous allez en ba kombo na bo sala, ba valeur na bino, ba famille nyonso, tout. Voilà, ni comme nous soit bino lelo yango wana. Merci beaucoup na bino landaka. Avis du public, merci à toi, à mon conseiller dans l'ombre. Bazala cosmétique na Paris na Pesio Bambote Belé. Maloba na commentaire na bino. Soki mo kam tolobi za mabe to pe malamu. To na ba commentaire na bino e koza malamu mingi. Merci à toi mon frère Dodo Tomako et pas Ozali na Pesio Bambote et Belé. Salut à toi Kongo Alenga. Et Sika Ozali na Pesio Bambote et Belé. Malobombo kabino na ba commentaire na bino. Soki na no s'abonner na vie public te kene ko s'abonner, soko s'abonner ko bimara bongo te kene na cloche. Cliquez la cloche pour avoir des informations et vous communiquez que oui, les informations sont à temps réel. Merci beaucoup. Tout le monde dit bon à la prochaine édition. Au revoir.
ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Tikunaga naza kuye biso Tikunaga kilema tukiniko Kutala na biso Avidi public Tikunaga ko kilema tukinde Fap kilelo ndiko Izane fe Fap kilelo ndiko Tuko sepela Numo coupe Oye bunenga Avidi public Ebinga kya Bamisi seba komedien Tikukumo Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi. Chez Didier Masuki Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi.